Matondo bandeko balandi ya émission Baindo Bola Muka mbote mabota mabino mbote na bandeko bomeseni kolanda biso kuna na eteni ya Angola mbote na bandeko pe bomeseni kolanda biso na eteni ya Congo Brazzaville mbote na bino nyonso bandeko obolandaka biso de partout na nzela ya note pona mbala yoko lisusu toye liboso na bino bososolaka soko toze na kadre ye ze bongo toze kaka na kati ya Kimvuka Nengwa Midaki epai kani toze kokoba masolo na ngunza manoka oyo tobandaki nango poso mibale koleka toze kolimbola liwa ponini liwa ezingeli mingi moto moindo pe utaka wapi lisumu ya Dana Eve point d'interrogation. Pobalia Kambuma, point d'interrogation. Mondele pe akufa kapo Adana EVP bazalaka ya bango kasi biso tolinginde to développer na lolenge oyo kopesa bino bandeko balandi bososoli ponini bokono maladi pasi bato bazeko sambela makasi koleka kasi minyoko pasi to souffrance ezeko koba ezeko mata tango inso. Alors sans plus tarder basé lisusu bato ya ko présenter liboso nanga toze na ngunza manoka boni bino santé. Kimi ezali ndeko ndombele longo na bandeko balandi kimi ezali na kati ya etumba ya lubika Baindo. Matondo kimi ezali na kati ya etumba ya lobiko ya Baindo to moni pe kuna lundi mantsweki bango balingaka babenga bango bongo CG Pindi mbote pe boni bino santé. Matondo mingi na maloba biso penza kimi ezali tuzoko baka na kati etumba ya koluka lobiko ya Baindo. Matondo bandeko balandi wana bomoni bango ibalende bianga mina biso ya mokolo mwalelo nde tokokabola na bango elongo mwangonga ye epesameli biso na mokolo mwalelo kasi to monaki ba suggestion na bino bo komeli biso na nzela ya internet ope babengaki na nzela ya singa bo bengaki toze koloba bolandaka na ino émission oyo te na parti pris tope na tendance eze émission ze koluka lobiko ya ngai na yo loposo moindo émission yeze koluka kozongisa moindo na conscience po tolobaki depuis moi ngonga moindo azeko tambola kotika katoko bosanaka makanisi na ye na se ya mbeto nde tala émission Baindo Bola Muka tala bangunza batelemi pona koluka kozongisa lisusu moindo moto ya zeko tambola elongo na makanisi na ye po yango nde bonzambe kati ya bato ngunza manoka to zongi na bino to lakaki bandeko balandi to kokoba sujet na biso yeto bandaki na poso euti koleka kuna to lobelaki liwa bo talisaki biso makambo ebele bato bakufa moto soko akufia wana mosuni azongaka na monde spirituel kuna na monde spirituel azeko continuer lisusu ko travailler na batikala awa oyo mingi ezeko simba te na philosophie enseignement bato bazwei basusu balobi eza ba mythe balobi eza ba philosophie oyo sima ya mikolo poko ki o repentir toze ko ba terme bango ba employer ki to ba utiliser ki sima mikolo ko ki pe o repentir lo ba ke o na bandai ko ba ezalaki kaka makanisi na ngai basusu pe balobi na mboko oyo pia keze mingi bato ba misala ka pe makanisi makasi koleka to ebite pona yango boko koba kaka na makanisi wana ke moto sima ya bomoi oyo bomoi mosusu ezali to ndenge bolalaki pe bongoli makanisi laisser les morts enterrer ya moto soka kufi akei pona libela matondo mingi na ndeko ndombele pe bongo matondo mingi na bandeko bazali kolanda
biso na bisika bozwami na banzi tokoki ko bongwa na te pamba te toza bayindo ndenge tobotamaki bayindo musala oyo toye kosala tata mokeli nde moto atindi biso tosala yango tokozala déterminé na kata musala yango tikino tokobikisa bayindo donc epai ya kobongwa na tobongwa na mpona tokoma nani tokoma loposo pembe to tokoma loposo nini do tokotikala kaka kozala moyindo me na likambo oyo tozali koloba na banzi komona biso liboso ya bitando na bino ezali mpona kozanga mbongo te ezali mpona kokelela te ezali mpona teke na tokotaki esika moko boye po ete toya liboso na bino me ezali kaka po ete ntango tokomi eleko tokomi ezali eleko ya lobiko ya bayindo yango moni ete bokomona kaka biso kaka te eza na bato ebele batelemi kaka mpona lobolamu ya bayindo elimbo ete molimo ya fumuki mbangu esika yango ezali lokola ntango ekoki yango totelemi kasi mpona koloba sujet oyo tosololaki mpe tozosolola yango mikolo nyonso ya kozonga na mokila molimo koya na mokila mosuni kokufa to bongo kobotama na banzi bandeko balandi tozala mingi mitu na biso ezala mingi ya kokola mpona kocomprendre mai oyo biso ozali koloba ndenge tozali awa na bandai koloba to bona lobaki mikolo toleka ete Yezu na eteni na bango kuna ayebisaka bana Israeli ete baluka Israeli ya molimo eya kofana na Israeli physique iningo lobe ete ayebaki ete na mokili eza na mokili moko oyo ezali na mokila molimo oyo kaka eza na kombo ya Israeli lokola pe Israeli physique ezali c'est que Israel spirituel ezali ndenge moko epa na biso bayindo donc ndenge tata mokeli akeli biso akeli bato na race oyo akaboli biso loposo pembe tokeye epa na biso bayindo toleki kuna epa ya bamosaka tokei kuna epa ya bamotane bango nyonso ndenge bazali bato na bato bazali na mokila molimo na bango donc biso bayindo toza na oyo ya biso mokila molimo bamosaka bazana oyo ya bango mokila molimo bapembe bazana oyo ya bango mokila molimo bamotani pe bazana oyo ya bango mokila molimo donc milimo mokila milimo ndenge yango ekabwani nde yango moto ezoya kopesa bomoi kati na mokila musuni donc mokila musuni soki tata mokeli akelaki nzota musuni ete ezangaki molimo na kati na yango mbele lelo tozoloba te mbele lelo tozokanisa te omoni me ntango tozoloba ntango ozotambola ntango ozokende ozozonga ingolo bate na kati na yo molimo ezali njoke loko oyo esalaka ke moto atambola aloba akanisa nde yango wana mokili yango na molimo donc molimo wana soki ezate na kati ya nzoto nde yango balobaka moto akufi lokola yango ezate na kati ya nzoto moto akufi seke quelque part omoni pamba te tango moto abotamaka mingi ya bamama esika bozali boyebi likambo oyo soki mwana moke abotami na bandi soki mwana na leli te munganga salaka fort abeta ene saseli ke mwana lela mais effet ya kolela ya mwana elakisaka vie na kati ya mwana donc tango mwana leli c'est que mwana ko azo vivre or que vie ezali molimo omoni soki molimo elati nzoto te soki molimo wana elati nzoto te na bandi mwana na kolela te soki mwana leli te eza danger docteur akosala ba effort a réanimer corps wana omoni a réanimer keko wana parce que ezangi kolata molimo donc esika oyo to wutaka pona koya kolata nzota ya musuni nde sika oyo vie pe zo continuer tango oyo to bimaka moni lokola to yaka to botami na mission oyo tata mokela tindeli biso awa na kata mokila musuni tango yo zongi na mokila molimo okepe ko continuer œuvre na yo kuna nde orozala musumi ya yambo ya œuvre yo tikaki awa donc bandeko na ngai to mitungisa pena makanisité pamba te mokili bandi lelo te biso tokoti boumbu na 1482 nde mundela ye awa na 1491 nde tokoti boumbu yambo mundela ya na banzi bakoko na biso babanayi ko vivre babanayi pe ko kufa moni tango bakoko na biso bazali ko vivre bazali pe ko kufa moko ta ko kakola ngai yambo mundela ya awa bakoko na biso bayebaka nzambe moko ta ko lwa kakola ngaki bayebaka nzambe te nini bayebaka nzambe tango bango bazosonga na mokila molimo na banzi babanayi ko kende ko continuer vie na bango kuna na koyebaka nzambe ndenge bayebaki na 1482 mundela ye le 3 mai 1491
tokoti biso tokoti sona buumbu epa ba mindele nde sika balakisi biso kombo ya Yesu nde na sima wana nde bakongo betela biso masolo ya lola avant masolo ya lola ezalaka te mais après ne masolo ya lola ebandi siko esika bozali bomituna bino mo mituna tango ka mundela yende tango oyo toyebi mabe na malamu tango mundela yende tango oyo toyebi mwana ya Nzambe bongo yambo mundela ya toyebaka te toza bana Nzambe donc bandeko na ngai soki bozoloba ngunza eza pasi eza nzala mutu ezotinda ngunza alekaka liboso mpona loba eza pasi pamba te milimo oyo ezalaka yambo mundela ya eske milimo wana ekoki kozonga te milimo wana mpe ekoki kozonga lisusu mpona koluka bosomi ya bayindo soki milimo wana ekoki kozonga mpona koluka bosomi ya bayindo bongo nini oyo tozosala omoni likambo ya banzala kolia kozanga oyo bozoloba botuna ngo bapaster nde musala basalaka ezali musala ya koluka 100 francs 200 francs mpona bavivre yango babetela bino lisolo ya prospérité donc biso za likambo ya makasi ya lobiko ya bayindo esengeli bayindo babika donc lokola esengeli bayindo babika il faut totelema toteya bayindo tozongisa bango na conscience pamba te makambo tozosala lelo eza makambo na biso te fumuki mbangu nde mutu alaka makambo oyo pamba te na banzi mingi bozali na bilaka ya fumuki mbangu le 10 septembre na makama alobaka makambo ebele le 10 septembre alobaka ke tango bayindo bakokoma na eleko moko bilengi ya bayindo bakotika bamboka na bango bakokenda mikili ya maleli kuna na poto kuna esika oyo mingi na bango bakozonga lisusu na mabele na bango te misusu bakokufela kuna kasi mayele ya bayindo kozala tu ezala ya kobunga bakobosana oyo nyonso ya bango ikokoma na eleko moko motangisi moko akoya tango motangisi akoya nde moko ya babilenge bana kososola motangisi wana bokende bofuye boko comprendre sika oyo biso tozali donc bozala kateke bofande sika moko pona kosala ba analyse na bino ko contredire te boyebete tango eta tango ngonga lobike koki ndenge pe totelemaki boye tikino bayindo bakobika eleko ya suka esengeli bayindo babika toyeli boso na bino po ete mayele na bino kwa kolamuka conscience na bino sala pona to bikisa bayindo mais toyeli boso na bino te pona kobetela bino masolo oyo ba pasteur babetela kabino ko lobete mukolo ezali mutu moko akoya kozwa biso akokende laisser les morts entêtés wana ezali ba je ya bana mike eza masolo ya bana mike siko ne boyoka masolo ya mikolo pamba te bakoko na biso nde batali boso bazalaki ba mikolo sagesse africain nde yango mutu dirigeaka Afrique pe yango mutu dirigeaka monde soki lelo Yesu akimaka kuna tango baluluka ya na Egypte aluka kaka sagesse africaine bombaye soki lelo toke pa ya Moïse sagesse o Moïse ba bokumiselaka Moïse azula kona kata Egypte Joseph masolo nyuso boyoka Joseph azula kona kata Egypte ba grand philosophe ba grec makamu nyonso boyoka ba grec balobaka wana ke bazalaka mayele batangela ngona kata Egypte donc nyonso eza Egypte ntesali mokili soki Egypte esali mokili bongo pona nite milimo wana esalaka mokili ezonga lisusu na eleko oyo pona kosososa bayindo ete ngonga lobiko ekoki po ete bayindo bakobika matondo mingi ndeko matondo ngunza na biyano tokoliki bandeko balandi ba kokisi bongo posa na bango na wezaki bongo mituna na bango lelo 4 juin 2016 heureux anniversaire na excellence président de la République ya République démocratique ya Congo je cite le président Kabila Kabange pona nini te lokola azali pasa pe bongo ndeko Jeannette Kabila bango bakokisi bongo 45 ans ya mibu ya mbotama donc eze mokete président le plus jeune président ya mokili akambaki mboka oyo kobanda na 29 ans lelo kasi constate sali ata opposant moko te a souhaité président joyeux anniversaire eze pasi poise ennemi na bino poise ennemi vraiment tango moko eze ndako toze na tata moko ata bo unaka mbongo boliaka boyebike ngunza kote mosusu baloba makambo ye eze ya ba Congo po longia Congo ne mwanda nsemi koloba bato nyonso batika na ino ba Congo basala ya bango mosala mokongo akokia mema nkutu ya ekolo mosusu te wana longia Congo ne mwanda nsemi e message wana
quelque part ezeko leze bandeko ya ba tribu mosusu toyebite bino pe boye na engrenage wana tokolika penza te po tosola na nesonga nzina fumukusu kia munzala mpanda na ngola kasi mituna mosusu ye tokotuna ka ezeka ka po bandeko balandi o bakutani na bino lelo bameka pe koyeba philosophie po ba ezesika babandi komesana na ngunza manoka bino pe boye na philosophie wana ba Kongo na ino basala mosala po soi-disant bangonde baze tokolo balolenge kani libota liponami bangonde bakozwa nanu spiritualité bangonde basala nanu nyonso ekolo mosusu paluka kosala réparation na lolenge ne donc fumuki mbangu on dirait pona ba Congo en premier lieu matondo mingi umoni likambo ya mbuta mutu mwana ntemi asala makasi pona kolisa mingi sagesse na asala makasi pona kokolisa yango pamba te fumuki mbangu déjà roi de la sagesse Congo te sagesse yebanaka na bizaleli ya mutu ndeko yeba mutu aza sage to mutu aza sage te na mituna oyo ezolakisa ke mwana ntemi asala makasi pona kokolisa pena sagesse na ye fumuki mbangu bakangi ye na Congo central na ba Congo mais ake kozonga na mokila molimo na Katanga esika mwana ntemi azali en tant que chef spirituel amika kosala analyse spirituelle ki fumuki mbangu bakangi ye na Congo central na ba Congo mais ake kozonga na mokila molimo na Katanga siku mwana ntemi lobeli nini tango batambwisaki ekolongwa Congo central to ba Congo na banzi ya Kinshasa akotaki nzela ya mai alekelaki na ba province nyonso pe na ba province nyonso fumuki mbangu abanayi koleka abanayi kobima na chaque province pona kosakola sangwa lobika bayindo soki bazalaki concerné te mbele pe fumuki mbangu akomaki na ba province wana te donc isika na lobaki mwana ntemi asala makasi pena asala makasi pona kokolisa sagesse na ye pour loba ba Congo mbuta mutu mwana ntemi asala effort ya koyeba ke koko ya bayindo ya yambo kombo ni nani pe ya mwasi kombo ni nani bango mibale mwasi na mobali babota bayindo nyonso lelo tozali donc soki lelo tozolo ba Congo iningo bake Congo ebandi na tamoko boy moni Congo ebandi na tamoko boy soki tozolo ba royaume Congo ebandi na tamoko boy parce que kala tango nzana mpana na kiteleki nambo bakoko na biso bazali kobota izalaki na royaume Congo te tango wana soki mwana ntema azala ngalo balikamba Congo te moni tango tosali ngipiti na Egypte akoloba nini pona ngipiti kuna ezalaki ba Congo tango tolongwe kuna na ngipiti toya kosala toya na Congo na katikati pona kosala royaume Congo nde sika oyo azobo aoloba ke ya ba Congo azoyeba teke mindele mtu bakaboli biso bongo Afrique kala ezalaka pe ya kosangana ezalaka lelo te tokisala Congo Brazza totala bote ezalaki bongo te moni bon nazoyeba te soki inspiration ya mwana ntemi ya ona lobaki ezali kambo etelo moni non lo bezali kambo etelo mwana ntemi ninga kota ba etelo wana ya bapaya tangi likambo wana bandeko na ngai bola nanga pena malamu pona expliquer place wana parce que bandeko ya BDK ba meka mo mke kofanda isika ni moko na chez spirituel na bango pa ba raisonner na nous pona message oyo bango bazana yango vis-à-vis na bayindo pamba te soki mundele alukela ki biso etelo tango ayi kokota ye kokamba biso asaleli biso etelo po ete to bana kokota kotanga na kate etelo wana na lobaki ete mundele ayebaka ete soki ateyi musunya moyindo telima molimo oyo uti na mokila molimo elati nzoto wana na kata musuni nango soki ateyi musuni wana directement azoteya molimo nzoka nde molimo kolandela mission oyo tata mokili atindi ye pona sana na kata mokila musuni esengeli mission ya molimo ebalana na mokili oyo molimo wana eye banganga bae oyo batretaka biso ba docteur bae batretaka biso eza na eloko moko ba docteur basalaka soki mwana sili makila eke baki na mwana wana epa ya docteur tango bakomi na mwana wana docteur tango remarqué ite pourcentage ya mwana ya makile kiti eloko liboso osala akolinga koyeba groupe nini o mwana naza nango tango koyeba groupe o mwana naza nango akoluka siko donner pona zongisa makila tango bakozwa soki mwana naza na O positif bakoluka pe mutu naza na O positif mais eloko moko basalaka na kati bazwi ndambo makila epai ya
epa ya mwana wana bazwi ndama makila oyo esengi bazongisa basangisi yango ntango basangisi yango ife balana soki ebalani seke makila nyonso bazongisi epa ya mwana na ozala na vie mais soki ekabwani babulbul ezala eza o positif mais soki ekabwani seke makila wana ebalani te mai bazongisa epa ya mwana eza te. Donc ntango tozowuta na mokila molimo tozoya kobotama na mokila mosuni na musuni na biso na molimo na biso ife ezala ya kobalana soki yango eza ya kobalana ife ya kokuta pe environnement oyo ekokani na environnement oyo molimo azalaki na mokila molimo. Dingolo banini nzete tozomona lelo nzete ya manga na mokila molimo pe nzete manga ezali nzete lelo toloba nzete safu na mokila molimo pe nzete safu bisa lelo oyo molimo wana esalaki na mokila molimo esengeli ya kokuta ngo siko physique. Donc soki na molimo na banzi mingi kati oyo bozolanda nga bolota de abandoto loti omati na mutuka okei oloti ozalaki sika moko boye oloti ozolamba biloko ozolamba ndaki ozolamba yemsu madesu na ndoto olamuki na ndoto olobi na mutuki na lambi madesu na ndoto leo na liaki madesu na yo lambaki na banzi tango lamuki mutu akomona madesu yo lambaki te akoyeba pete ko liaki otondaki seke madesu na yo lambaki lokolo monaki ezalaki madesu seke na mokila molimo madesu yango pesa nini ezali na mokila molimo lokolo na mokila molimo madesu ezali nde ba milimo oyo yaki kokela mokili nde yango pesalaki madesu ya musuni oyo lelo tozali komona nde tango toyaka lokola ozalaki mutu oyo osangisaka madesu mpona lelo ezala kitoko nde mwana olamba kuna na mokila molimo tata mokela sepela na milimo kuna esepela ntango mpe yokoya okosala mpe solution wana oyo na musuni mpe bato bakosala nini bakosepela kasi esengeli koyokana ya malonga ezala molimo na yo na musuni na yo na mokili oyo oyeli nde yango mutu ekosala ke okokisa siko musala oyo tata mokeli atindeli yo tango mundela ye eloko mundela asalaki ezalaki nini mundela ye atalike bayindo na molimo na bango na mokili na bango baza ya koyokana ya malonga dingolo bake soki batindaki moto na kati ya mokili musuni batindi molimo mpona kosala musala aye akokisi mundela koloba te nyonso mokili wana ezali pamba nyonso mokili wana ekoleka ifo bowelela bokonzi ya mokili oyo bowutaki donc mokili ya molimo bowelela bokonzi wana ntoka nde na mokila molimo kuna towutaka toyaka nde kokokisa na mokila musuni mais biso bazongisa biso na mokili wana oyo biso tolobaka ya molimo ntoka toyi kokokisa nde yango esalaki ete mundele asala baetelo kolandela siko environnement na ye kuna do environnement oyo mundele aza nango kuna na poto nde amemi environnement na awepa ya bayindo akotisi biso na kati ya baetelo azotangisa biso maye oyo esalamaka to esalama na mboka na ye mais pas na biso awo eza te siko lokola molimo azalaka na affection na musuni na ye bazalaka koyokana ntango molimo akoti na likanisi ya koyeba malakisi wana oyo bazotangisa ye epai ya mundele siko moyindo akosala effort ya kolinga kozwa oyo mundele azoloba na ye kokotisa na kati ya mémoire na ye ndakisa mwana muke azalaki na ndaku papa na mama balakisaki oyo baobenga ngo kombo moni mwana naso batindi ye kende kozwa kombo asali nini ake azwi kombo aye kopesa wana mwana mayele na ndaku bakosepela na mwana wana metango akene etelo bapaya kombo wana babengi yango bale siko mwana komi na difficulté ya kosala effort ya kozwa kokotisa siko bale wana na mutu siko tango akomi na difficulté ya kokotisa bale na mutu molakisi azomona mwana na zoba dokola omoni zoba ezotindika ye pasala nini ayeba ngo malamu so tango mwana koyeba makambo wana malamu bakimisi mwana environnement na ye bamemie na environnement oyo ebalani te na ye donc esali incompatible esali incompatible yokani te molimo zouta na mokila molimo eliyokani na musuni mais tango ekoti na mona environnement eliyokani te na environnement nde yango esali ke bayindo lelo bazokoka lisusu kokela te nde yango esali ete okoki kozala motindami ya tata mokela tindo na kata mokila musuni oye obanda kosala musala mais soki libota oyo botami eke tata na mama bakotaki mingi na ezaleli ya mundele nde mundele siko alataki mingi epai na bango tango yo bandi kosala musala okozana etumba makasi na baboti na yo wana donc nyonso eza préparation ya mundele donc mundele muta préparer makambo wana nyonso pa tokutana na yango siko ne mwana ntemi esika ya zali lokola pe ya kotaki na kati ya baetelo wana
tandis que molimo oyo ezalaki na kati na ezalaki molimo ya ko défendre ba indo mais yaki ko kota na kati etelo wana etelo ya loposo pembe eloko liboso yango esalaka epai na biso epesa biso liboso lolendo komi matisa nde yango esali ko bomona lelo mutu pona la telamba azomona ifa sombi lamba ya kasamba ya griffe ya makasi parce que griffe na makasi mutasali yango ezanani mundele do commission na nifa ko mona mundele aza suprématie yo po sala effort ko mandenge mundele azali nde pesio so lolendo mwina kata lolendo wana ndo mona moyindo olia sala sagesse na ye nda bani soko kena ba injire mwina abani ko kenda ba injire soki mutu akomi da ko finga bongo batu o bazali finga na ye bakolanda o ezali mutu azola kisa ndi yango zo mona ke BDK ko banana mutu na banti na se soto tali banda o mona ntima bana musala ti lelo mona ntima tangisi makile belé na kata Kongo ilo ko ba tu fo bifaye ba yango moni amemeni batu sango ya kimiate akomisi ti batu bakoma ba rebelle moni nzoka nde mayayela kizaki yango te mais lolendo ya musuni na kotala esusu makabadi bayeba zo kambaye ebi a changé combien de position na nimo kezalaki te président Kabila sala nini alongo akende ngonga mobe comité botika ya sala nini 3 ans ikomi na ngonga moko boye ake ko sala campagne babambi kutu mabanga esika kendaki do makambo eza mo ebele pona batu o yaza na bango wana na kati bazo comprendre nde makambo o yazo sala te omoni nde yango ezotinda mwana ntimo mona azo finga soka finga papa mpuzi za na jalousie moni eza na jalousie mais ayebi malamu ke balakake motangisa koya mwana ntema ayebi on très bien nga zawana ke motangisa koya pe bayebi bango mibale bango na atoli bayebi très bien ke Fumukusu aza oyo batinda bango pe na longoli bango te bango pe bazana oyo bango batinda mais na lobaki na bino na émission uti koleka soko za loboko tika la kozala loboko soko za lokolo tika kozala lokolo soko za mutu za pe mutu bayebi bango mutu eza nani loboko eza nani makolo eza nani donc batika komema ba adepte o bango bazali kokamba na kobunga ndenge bango babungi donc bandeko na ngai ya BDK bomo na ngai teke nazo kitisa papa na bino te na yende ko pesa bino sur correction de na corriger papa na bino pona papa na bino na bango siko bo fande sika moko boloba mais yo lobaka na biso boye mais tala boye na yo ki ye mingi mwana ntemi ya ona yesu ko yanola ye na ebika ko koma parce que ye musala na sala nini akomaka akokoma mais ko koma na zo koma ko kanga pe moko parce que koma pe mingi te e kanga pe ka ye moko makamu ya koma omoni boyebi mutaliboma te mutaliboma abenga pe bato bazandolo bala logique batama boma matondo mingi tata akomaka kokoma eka CG Pindi ya mboto zongela ngunza Fumukusu akendeki koluka pouvoir na kamba lolenge bandeko ya église kimbangiste bakomi lokola nzoto ya Fumu Kimbangu ezalaka kuna ebotaka mandefu esengaka bakataka yango mposo yonso tango inso liso moko ezalaka elala po etalaka bakufi liso moko ezalaka ya kofungwama po etalaka bongo bayebazen na mokili ya mosuni bino pe ya mbobo banda mosala na ngunza bobetaki mwa tour kokenda na nzoto Fumu Kimbangu kosenga mwa luyalu matondo mingi ndekolanga ndombele na maloba na banza omoni eloko ya tata mokeli soki ngonga koki eza sona epekiselite Fumukusu ndenge aza wana nayebi te namona nanga bato nga namona nanga bato na mokili pe nayoka nanga bato na mokili mais dimension ya raisonnement par rapport ya solution ya bien-être ya bato nyonso aza moto tokanisa ye na ye aza te na mokili oyo ata papo aroma soki ndenge nini aza niveau wana te po eza na raisonnement eza na baraisonnement ozoka pena tata azoloba obi te
oh nzambe te mais le rôle biso ba yide to banga ko benga pe mutu nzambe po e ko sala soki ndenge nini neti na biso na pindi boye nga seje na boye so bila benga nzambe na binge nzambe woni ezo izanga woni izanga po na yoka nga bato na mukili me tata wana te aza solution yango balongo na eloko wana kifo kana mutuna bonge oui ni soki nzila kendaki kamba po akende luka soki moto soki nini te bato bosana yango tolongo na kati ya komikitsa biso moko eglise kimbangiste bobangaka nini balobi kamba epai mayango etepelelaki moto ebandelaki bino sikoyo soki bosana posa bobebisa eloko yango bokopesa yango soki Nouvelle Jérusalem eza kuna na Jérusalem kuna mpe bakozobe kombo ya kamba bakotisa kuna mpe eza nini ko bandeko na ngai te botikana wana complexe kamba etikali kamba wana ezali terre sacrée ya bayindo nyonso epai moto ebandelaki epai fungimaka atelemaki mpe abandaki kosala mosala oyo batindaki batata mokili totika distraction eza Nouvelle Jérusalem te ezali kamba epai molimo wana ya kotombo ya kolamusa kolonga bayindo na pasi batelemelaki kuna nde dofo mokusu akendeki te po akende kozuka moto te akendeki nde na mabele oyo pai moto ebandelaki en plus kuna balobi ote soki eza na corps moko boye kuna ezaka liso moko ezotala bato ya mokili liso moko ekangama ezotala bato baza ya kokufa bon nayebi te nga mpe nakomaki na esika yango mais nayeka na mawa makasi po eza na foto moko na kati kuna nayebi te so balongola nayebi te mpe eza na foto na balona bafoto kutu foto moko eza kuna eza ya place moko mwana moko moke siko yesu apese musala eza na kati kuna nga na monango soit déjà donné de tunaki et pas ya papa mbenza je pense albite ezali oyo yesu ndenge anopesa fumimbango musala na bakisi na lobi na te na bombiango kana kati kuna namona ba parfum mibale ba parfum batieti côté ba fleur wana nde so fumimba ndo la parfum na bidanga te ba parfum ezaki wana ba marque fait ba marque ba parfum batekateka biso kaka na ba winza ezaki na kati kuna kana kati kuna ngai na komona croix moko beza en cuivre comment en cuivre na monango bakoma Simon Kimbango ngana mona croix wana na peut fungi mbang peso ka mériter bakunde na kuruzi kaka na kati kuna na kenda ko mona na ebite poto mona cercueil to mona vunga bilamba finika cercueil wana toloba vunga donc ebele fini na ndivite le ramba fungula rango so montaka na likambuke lisu moko etalaka mso ekeza kokangama na ebite soki mokolo ezalaki mokobandiko sokola nzoto yango lisusu to ndenge nini so tolekana biso ngai nakatisi kuti etant tokomi na pesika na balobaki te kende kuna liboso ndenge kazalaka na tongena na mabibembe ke oleki na liboso ya cercueil otali ozongi yaki tour te oye otelemi wana babiso fukami telema yango wana leka na alozongi osali tourno osimali okota bakor ya biso misusu papa dialungana papa kisolokele bamama baningwa na bango tomonaki nyonso tomonaki mais pasi ezaka ke bosembo ezaka bosembo omoni na kati ya grande salle wana temple na bango monene wana ate elembo afumungi eza na kati kuna te mais eza na elembo moko eza likolo so te likolo eza bariba moko ya likolo eza bacouleur différent ya likolo basala un système neti fleur moko boye nga na mituna nga nsi lelo nayebi te soki eza elembo ya ekolo nini wana poso ezalita bleu jaune rouge to batei wana ta drapeau ya RDC soki tomona ezalita vert blanc tobiki ate wana eza langi bango kuna basalelaka mais tomona bacouleur eza ebele na bariba on toyebi te soki eza nini na banza totika kobebisa oyo eza bosembo Fumu Kimbangu azalaki homme ordinaire te mundelo alanda bo moyina etango lai alobi yango bien alaki extraordinaire
donc aza extra nayebi te mundele akopesa corona facile te nayebi te po moto Lumumba mokolo kutu oyo boma moto Lumumba alobaki na télé alobian ke naza na lilinu na ye na tiroir oyebi ngai na minti wana go nakanisaki ke lesu l'état na biso ekosala makasi kino récupérer linu wana batia na cercueil te bane tokunda moto Lumumba ata linu na pambana mais namoni balandela pango te bon so fumu kimbango oyo na kati na batali na mutu bamoni eloko te tel bamoni eloko ezali kuna te bapesa bino corner ka facile boye bokende vérifier toza kuna na te pona lelo na banza na biso bayindo toluka to kolisa makanisi surtout mingi na ba leader spirituel na biso na ba chef spirituel so faut ba poussa makanisi lisusu ba ke wi bazo mema molongo ya batu wana bazo luka te ke baliaka alipa to batonda te mais bavanda malamu na kozala na bango de temps ozo mema message na liboso ya batu yeba message ozo mema evandi na nini donc ni songi yanzila kendaka kamba te po kende luka soki bagege elo pokuna elo bagege zala non te so tebine keza terre sacrée ya baindo nyonso wana ya yambo ya mibale kana songi yanzila ninga za wana te elo net ba grigi po yemo ba bipanganza bipanganza siko yemo ka elo ko bipanganza eza ko inokota bilo wana tala koko na biso eza ya bosolo pe monana kasi o biso to mona lelo yo eza ya biso te do eza ba bimpanganza do mundela eko distrait ba indo yango te to na ngoposa nde wana esengeli na biso te ba papa journaliste ni songi nzila aza pena motini na mi ata mokeli surtout pona biso bato to kakate po bata tembe bazala me bato batembe loka ba biso yo mais leto ndima pe tozo landa ke lobika ba ndefani pa na bango ate ya ko bandela lisusu matondo bandeko balandi to komi penza ko benda suka ya manaka na biso ya mokolo mwalelo tolobaka bo sufrito kabwanaka na lombango makambo ya kolimbola ezebele makambo ya kotalisa baindo ezebele kasi etando ezengonga kaka ndenge boze ko banda koloba kuna pe bakolo misala baze ko taila binongonga baze ko sala sine bokata po eze makambo ze koluka lobiko ya bato tolobaka soke ze makambo lukaka kolakisa mitaka ndezwaka esika soke ze makambo ye ekolakisaka bibelo libumo ya bato ndezwe yesika lokola weze makambo ya ko conscientiser eze makambo ya ko zongisa lisusu moindo ya bosana makanisine na se ya mbeto adzonga bongo kotambola na makanisi na ye tokoloba boni soko bokotambola na bashene boluka espace ya makambo ye kombati po bato wana baze ko juger mission oyo par rapport ya bafwa na bango par rapport ya batendance oyo bango baze nango aze pasteur asambela ke paiya aze na tango te ayamba makambo eze ko contre bango nzokande soko bayebaki bango nde balingaki babenga biso boya topesi 1 heure du temps topesi ne fût-ce que 30 minutes po na contribuer na etumba oyo ya lobiko ya loposo moindo ngunza manoka tokomi penza ko benda suka nini bokanisa ki totuna bino o totuni bino te pe bolobi maloba ya bokabwani pona mokolo mwalelo matondo mingi na ndeko ndombele na banzi oyo pene sengelaki lelo to kwa kolobela eza mingi ndenge tolobaki na poso uti koleka ke nzoto ya mfumu kimbangu eza awate ya kimpavita balingaka te tomona nzoto na bango nde yango esalaka ete batumba ya kimpavita mbuta Lumumba ndenge moko pona nini mundele azolinga te kotikela biso banzoto na biso pona nini mundele azolinga te kolakisa valeur nini ezalaka na nzoto ya musuni sime ya kokufa ya mutu
pona ni mundele atalisi bino na kata babuku na ete laisser les morts enterrer les morts. Pona ni lelo na bibembe, so toke na bibembe na soni na pasi pona kofana na bibembe, lelo yo bibembe comme eloko pamba bisika ya ba feti. Nde yango ezalaki pena tina pena makasi ya kosolola na bino. Nde na yango boyebete soki ozwi bidon to bongo okena ndako moko boye omoni bidon moko ya mai ya basalela kala eza na kati ya ndako wana, ozwi bidon yango obimisi otali na kati ya bidon wana omoni bilembo ya mafuta na kati ya bidon wana, na banzi sika yo ozali okokanisa koyeba ete bidon oyo basalela kango mafuta. Mais soki okeko tuna moto oyo asalela kango mafuta akoloba no boye te nasala o mafuta kala esali déjà 10 à 20 ans, mais oyebi ke basala o mafuta apatia nini, apatia bilembo omoni na kati ya bidon wana. Ndoto ya mfumu Kimbangu mosali monene ya tata mokeli mobikisi ya bayindo oyo asala miracle na kata mokili eza na prophète moko te asala miracle koleka mfumu Kimbangu. Tolobaka yango po ete mundela yebi yango malamu. Siko nzoto wana molimo ya mfumu Kimbangu ezongi na mokila molimo pone kene kobundela biso bayindo, me nzoto wana mundela tekela bino bokanisaka bidon wana te ya mafuta. Soki lelo ebi ko kolamba pe biloko kana mafuta ne tikala kala oye ozwika ma ya moto koti na kata mafuta oningisi otie na biloko pe lambami. Ne mundela boya kiboso ata mafuta wana ndambo wana ya mafuta wana boya kiloko ande azwaka nzoto wana kendaki na yango. Tozolo bana bino bayindo pe biso nyoso bayindo po ete toluka neni tokosala pona tososola banzoto na biso ya musuni. So tososoli nde tokosala effort ya kosososa pe l'état na biso nde tokokoma na processus ya kosenga bango bakoro wani kwa kozonga. Po ete so biso leo topesi valeur na bakoro na biso na bandeko na biso bazokufa. Tozwi siko banzoto na bango ekomi banzoto sacré po na biso. Nde tokoyeba pe kokanisa bandeko na biso bazonga o mundela azwa kenda na bango. Bokanisa teke bayindo oyo bateka maka oyo bakenda mundela azwaka bayuma te. Bokanisa yango te. Soki yo kei kosomba soso pona kolia na banzi okosalela poshi na yo. Soko keyo tali otala basoso oyo baoteka otali soso oyo aza muke oyo aza munene luka yo na posa kolia kotondo koluka soso nini waza tonda waza munene. Do tango mundela yaki awa loko azaki na posa ya bato ya mayele ya bwanya pona baka kotonga mboka na ye azwaka bata mayele ya bwanya ya bokazi. Nde bayindo wana oyo bakenda na Europe e lelo babenga bango baswa diza ba noir américain. Nde bango mutu bazokela biloko o lelo biso bayindo tozozanga koyeba ete ndeko na yo moyindo mutakelaki yango. Nyonso wana esengeli conscience ya bato eko kolamuka. Donc soki biso toye koluka mbongo na bino te po toza na posa na yango te, mais toza na posa te makanisi ya bato nde sale la muka. Soki moyindo alamuki nde moyindo akoyeba kobundela mabele na ye. Parce comment expliquez-vous muta komi na 40 ans mais ti lelo azaka na ndako ya tata na mama na ye. Soko okotuna ya lobike président Kabila zo sala malamu te. Mais akomi na 40 ans mutu wana za na maboko mutu wana za na makolo mais azoloba na mino Kabila zo sala malamu te. Bon maboko na makolo ba pesa ye pona nini. Nyonso wana za ba église ba mte komisi batu na niveau wana. Tu esengeli message ya réveil ya malonga ye ya. Donc bon za la raté pona ko qualifier biso ke bato bazoluka be baluka be te. Po te ngai moko ne na oloba na bino yambona yana ko sala émission pa na bino na uti ko luka. Nde na yesu ko tosoza bandeko na ngaki il faut ba wana ko luka. Moni de bokanisa biso te nde mona ba pasteur mais ntoto na biso eza ba ntoto moko eza sacré. Sacré bandeko na ngai. To négliger yango te. Soki mfumu Kimbangu ayebaki ete eza na eleko moko ifatinda molakisi parce que ayebaki ke moyindo na ba enseignement oyo loposo pembe akotisa epa ya bayindo nde ekokomisa bayindo na niveau ete bayindo ba négliger kibango ba négliger kimoyindo nde sengeli bato siko bakoya kozongisa kimoyindo epa ya bayindo basala nini baya lisusu kozongisa kiboyindo wana yango bozo monete tozotanga buku te sika na sabo mona na buku moko boye babi selon intel te mais balongo mfumu Kimbangu lokola oyo azali ndi azopesa biso mai maso tubozo yoka biso tango nyonso tozoloba na bino moni eza bongo mais pona bandeko na biso ya opposition na yoki lisusu lelo bakei so ina ngambo wana ya baloposo pembe pona bako sala masolo pona ka makambo ya mboka moni nzembo moko mfumu Kimbangu atikela biso ayemba boye
Vidia mpasi ya lumwene kaluze iko banani baluku dini zozonga nguza ntoto wazi boyebi nzembo wana mayela mukili na ngonga oyo nde tosabu eza ya kusuka yango bomoni na mboka na biso batamayele bazali susu te koto bakende boye koto bazonga boye koto basala boye baluka mundele ye moko azosala bakalikili ya baforme ebele mundele azosala bakalikili mpona koluka kaka ndenge nini akosala na récupérer makambo azomona asala boye azongisa boye me botala be bangunza batelemi po te fumuki balo ba yeso mayela mokile suki ya yende mutu kosala nini ekobanda nde bangunza soto ekopesa siko solution ya Congo, solution ya Afrique. Botala bino mukete. Botala bino mukete. Na banfi ici bobota mwana na boboti botale longi na ye bébé botale longi ne bobi mwana opine lembaza nango akokani pena na koko abota mama na biso. Dije ça amela bino na banda akota pena mwana opina kokani na koko abota mama na biso. Kutu to lala ki balona biso ke to pesa ye kombo nani ya koko entel. Bino bomona ngunza manoke lenge azoloba te lenge na musuni me molimo eza na kati nde ya koko wana koko ba yindo wana nde yonda azoloba siona bino ba yindo ete tozonga pote ngongo ekoki toye epai na bino to leke pa ya ba politicien pote to lakisa bonzambe ya ba yindo na eteni ya politique to bimisa bonzambe ya ba yindo na eteni ya scientifique to bimisa bonzambe ya ba yindo na biteni nyoso ba yindo bazali kokamba nde yango toye nde na yango na bandeko baza na poso ya koyeba bisika oyo ngunza manoka azali esika oyo azali kokumbela sangwa lobiko bayindo sangwa fumuki mbangu boye na ipeni de soko kitika na terminus wana ya ipeni otuni mituka oyo ekendaka wangu mutuka oyo ekendaka wangu na ipeni kaka wana okomona mituka oyo ezoya na wangu soko mina wenza wangu ndo kiti otuni sio na wenza wangu na oluka veni mbama okomi na veni mbama oyesi na numéro 77 nde sika oyo bokozwa ngunza manoka numéro na biso ezali 089 52 38 009 089 52 38 009 bozana posa esusu kozwa biso bokoti na Facebook bana nengwa midaki nde bokozwa kasi mikolo ezali koya tokopusa pena makanisi na biso na basije ebele po ete ngonga pende koki mpona kolamusa bayindo lelo tolobeli poso oyo tolobeli mingi kozonga ya mutu mpe kobotama ya mutu na kati ya mokila musuni me na poso ekoya tokoluka mpe oyo ya malamu oyo ekosalaki bayindo esika bafandi basosola mpe bamaniola malamu pamba te soki tolamusi bayindo batelemi mutu na domaine na ye mpe mutu na likabo na ye nde yango ekosala ete tosanga na biso nyonso mpona kobikisa bayindo matondo makasi matondo bandeko balandi tokomi penza na suka tokolikia Lundumantseki bako zela bison kandate mikolo misilite manaka pe misilite mbala yasima tokopesa bango pe ngonga kasi mwa moke soko toko pusa makanisi na biso mosika tokolikia tango tomonaki ba américain ko boma Ben Laden tango batunaki bango po nini botikaki ata ebembe nzoto wana te bankunda yango balobi baboyaki pe ko malie ya pèlerinage babangaki pe ko koma site touristique ko sala mbongo pe sika kani e ko sala Ben Laden lokola héros na mokili wana ezalaki kaka na Ben Laden bongo na fumuki mbangu le plus grand prophète que la terre n'a jamais connu nzoto na bango nde bakotika bino botia yango esika oyo botia point d'interrogation tokomi penza na suka kasi na biso ba opposant ya République démocratique ya Congo mboka oyo eze indépendant 56 ans sima ya kozwa lipanda to ya kozwa bonsomi kasi boze ko koba kokenda koluka pouvoir na libanda ya mboka eze pasi tolobaki na eleko ye moindo akozonga lisusu moumbu te tokotelemela bino na bisika nyonso biso tokokokela ata soko bokoboma
tuer, il en restera un. O nyonso bakufi mokolo ya lelo, balobaki na bango sango alobi ko loposo moindo te. Ata biso soko tokokenda pona sango ye. Tokokenda nde kozwa bokasi na mokili ya molimo. Kasi lelo tolobi ezalaki to ezali anniversaire ya mokonzi ya mboka ya chef de l'État. E po nini bino pe bo tombeli bango ata mbotama ya lamu te. Po azenemi na bino. Soke ze pona misolo bo kimi mbango pona kozwa. Matondo soko bolanda kibiso na lolenge longo bani bo pesi matondo mingi na bandeko basunga kibiso kuna na eteni ya reji bakombo bo meseni koyoka tango iso eze kwa ku image eze cameraman na biso kakalwila nengwa dia nkota mbumba ponini te kuna na reji esike fandi tataluza ya pyramide pe bongo nde kongala zumbu 9L sokoto kobosana tata tenda zubila nde bakotala biso to kosala bango motema sopiso botala na maloba yende penza to bendi suka ya manaka na biso ya mokolo mwalelo to kuta ina bino na poso eze koya pona numero ya sika matondo mingi. Atakondi mapati netego oyo patiemo moinga atana patiemo atakondi mapati netego oyo patiemo Kiko bango